ebola banini mais ebola eza te batika makambo pampama Gouv les Gaulois, toujours Gaulois, les gouverneurs de tous les Gaulois. kosa nenga leka kokosa biso basal nyonso abetaka etondaka nango te mais okoyoka sold out ko ignorer eleki maloba na douleur. Très chers internautes, vous qui nous suivez de partout, nous sommes sur Denzel West TV. Nakoki ko banda émission oyote sans remercier bato bazo soutenir. Bato yope batindaki ba message. Nazali ko dédicacer d'abord Francis Mbemoti TFL. Mutwa eda batu. Mutwa sunga batu na mboka oyo. Zwa ya yo iserta. Ndenge fait beaucoup la lobaka mangro koto. Mama Annick de Jésus na bosa na kate mwana Bilbao ya kala. Mama Annick mwana Kasese. Ya Willy ndeko ya Verkis Eurostar teka babiye ya. Didier Doko Engambe prédicateur tutuma ya yo yango wana iserta mwana Kasese pe ya Tongo. Michel Mbunga ozawana toujours na ba commentaire ya kitoko. Ya Fifi Lukombo toujours na pointe Mandwakila. Ya Bibi Shulukanu. Ya Nsimba Mandwakila na kobosa na te. Yangai famille DG Manda. Merci na effort, courage à trop. Musala kitoko. Ndenge na lobaki toujours tozana bino na pointe kosa nenga leka kokosa biso basal nyonso abetaka etondaka nango te mais okoyoka sold out bastade babetaki etondaka nango te okoyoka 80,000 places kosa tomesana na yo tokotikaka yo te parce que miziki ti okoyoya tozoleka kaka na sujet du jour. Ko ignorer eleki maloba na douleur. Bako beta ba concert na bango, bako uta ba poto bako kita, mais biso toza kuna te. Etali biso te. Boya ko beta ba concert na bino, tozoko ignorer bino tout. Pona maloba na bino mabe, bosangana lisanga de gauche à droite, po boko isa faire gola le padre. Mais biso toza na bino mayele, mais tozo kipe bino te, boko zwa kaka douleur. Je suis Denzel West. Ndeko Nabino, présentateur Nabino. Lelo ezali jeudi. Topolaki lobby contre Angleterre. Mais tozali fier ya koloba eke to participaki na Coupe du Monde. Moi na Congo nyonso azala fier tellement. Ezali tellement historique. Tozongeli miziki na biso ndenge ezalaka kaka. Nous allons parler na ba point moko pona ko expliquer bino. Aujourd'hui nous allons parler de affaire Gouv le Gaulois o batu baloba ki yango mwa mingi. Ngana lobi yango na noté na mission na nga yango nazo bandelango. Nous allons parler d'Héritier Watanabe. Faire rigole toujours comme d'habitude. Parlons de l'affaire Gouv le Gaulois. Tomonaki ba poste bimaki batu balobelaki yango me biso awa to lobela yango te yango na monaki photo lobela yango na émission na biso Mbote na ba Gaulois na ba Gauloises na ba gladiateurs donc je viens de me réveiller. Il y a un ba message na ba captif donc ba message à ba Gaulois donc naïe juste pour vous rassurer. Gouv les Gaulois toujours Gaulois, les gouverneurs de tous les Gaulois. Tout le montage à IA, ils ont manque d'arguments. La frôlé Moutouga il y a 30 secondes, en agitation. À combien de temps déjà on a 20 quelques lives, on a monté là on a IA audio. Donc tous les Gaulois et Gauloises, au Soda Modi, les seuls assassins qui font un acteur dans le film, tout qui na bango tina suka. Ba iya na bango balamba balia Gouv les Gaulois reste toujours les gouverneurs de tous les Gaulois donc Gaulois o ayokaki ba kanisa ke zali ya solo ayeba yango
ezali ya fere na motema ba Gaulois na motema on est ensemble et Gauloise mutabangisa bino te biso ne to bangisaka Gouv les Gaulois et papa Hervé même moral et pas de la motema ba Gaulois na motema to kena bango tina suka to yebike ba lâcher ba osenga bando c'est malheureusement balobi Gouv les Gaulois tongaka fere Gouv les Gaulois sali bo ba poste bimi ba ser na biso pe ba tie ba poste oui po bazo sala po na fere menga na koloba bo po na situation ya Gouv les Gaulois Gouv les Gaulois azala mobundeli ya fere gola le padre depuis kala biso tozala déjà ba fan Gouv les Gaulois pa azalaki na ye fan mais azwaki courage atelema akoma kolobela fere kitoko to félicitaka Gouv les Gaulois mais ezomonana ke Gouv les Gaulois zotonga fere ndenge bino bozoloba mais opinion na ngeza boye Gouv les Gaulois atonga fere te ezali pena problème ya bino te bato bozolobela fere o bazopesa bino quelques miettes o bazopesa bino mbongo ya ba promotion bino te bokolobela ngo ba fan ndefo balobela yango ba fan ya fere gola ndefo balobela yango sikoyo bato bazotia ba poste pona Gouv les Gaulois ba fan balobi boye balingaka na bango kaka Gouv les Gaulois même à kotonga fere même à kochola fere tant qu'il y a kolobela ye toujours bakozala simana ye problème eza mingi nini problème eza mingi batu bozolinga bolongola Gouv les Gaulois pemene ya fere po akende naka mususu mais kozala tellement pas si pona Gouv les Gaulois po biso oyo toza simana ye po alobelaka fere kitoko azwaka salaire moko te na orchestre fere mais azwa courage à kolobela fere donc affaire Gouv les Gaulois eza boye na ba famille na biso totongaka pe ba père na biso papa na biso za ondire lion papa na biso batumsu ba pesa kuti ba père na bango ba kombo et ça les logotin botika na bino po bino il faut boloba pe bolemba Gouv les Gaulois aza salarié te pa ya fere aza molobeli oya yaki gratuitement ndenge biso tozolobela donc débat wana eza clos bino bapesaka bino bambongo pona bosa la promotion mais Gouv bapesaka ete toleki dossier ya Gouv les Gaulois sikoyo tokoti na dossier ya héritier Watanabe po tokolobela fere na suka problème ya héritier Watanabe tozokota ngo sikoyo tala nanu ba billetterie na yo ndenge ezali héritier Watanabe je pense que moni ba billetterie na yo ndenge ezali siko tozolobela héritier Watanabe oyo ayaki na aéroport babandi ko poser question balobi metoyoki ba concert mingi eza annulé yo oko annulé concert te héritier Watanabe azongisi ebola eza te na terrain biso tokobeta nga namoni yango insulte mais totala na extrait na ye oyo mutoyo alobi ebola eza te total extrait na ye makambo yaki ba ebola banini ebola eza te batika makambo pampo mama ebola eza te batika je pense que tolandi extrait na ye alobi ebola eza te pona nga eza insulte. La femme que l'on voit sur ce lit d'hôpital s'appelait Nima. Elle avait 30 ans, 2 enfants et était enceinte de 8 mois. Elle est morte d'Ebola aux portes du centre de traitement de Rwamparma, a été contaminée en touchant le corps d'un proche lors d'un enterrement traditionnel. Ebola eboma bato ebele na Congo. Héritier Watanabe yoza nani polo bake Ebola ezate. Na yebite ba autorité ba langage oyo soki tozozwango na légère na bamboka oyo ya poto bakozongisa yo na nzela batu ebele bakufi na Ebola tozobunda po Ebola esila mais yo ozotelema na micro ozoloba ngo na légèreté mobimba eloko oyo ebomi batu
eza malamu te ba comportement oyo héritier Watanabe. Et puis plus loin ozo obandai koloba pona xénophobie en Afrique du Sud eza te. Kutu yo betaki concert. Concert yo beti na salle ya ndengeni. On a tous suivi concert na yo betaki. Concert nini yo betaki. Ozalaka na yo na force te, ozalaka makasi te, tika liboma. Tika no loyenge. Na mi Congo batutu bayebi mutu na niveau na ye. Nyonso bandoko bwa ke la faire egola. Je trouve ça mawatro. Okoko kanana faire egola te bana musique ezongaki na France. Obeti dom ne pariawa, dom de Paris ba aider. Yoko beta salle na yo ke na Belgique osalaki mpiaka. Awa Zénith ya pamba 6000 soki 500 personnes, je ne sais pas. Ba billet na on alexi billetterie yango yo botala lisusu yango yo. Oko ndenge nino linga o se comparer na faire egola o bandi musique koleka yo, o ya beti ba salle koleka yo pas o continuer ko beta yango. Po oko kanana faire na couper court na dossier na yo. Il faut bete la biso stade des martyrs, zonga na stade des martyrs. Zonga stade des martyrs, betango plein. Olongwe na stade des martyrs. Yaka ko bete la biso Adidas Arena. Pardon, mibale. Bolimi sa mupepeza makasi kotoyo. Bete la biso 2 fois Adidas Arena. O bete la biso Adidas Arena. Kende ko bete la biso Genève Arena. Osilisi ko bete la biso Genève Arena. Kende ko bete la biso ING Arena. Soko silisi na ING Arena. Kende ko bete la biso Accor Arena. Ozana ba devoir nano ebele. Fera lingaki abeta Arena. Soki ezalaki ba je ya bato afalite. Nde faire ça si ça va devoir nyons tout. L'an 2027, l'an 2028, ezana makambo ebele goya. Donc yo zana ba devoir ebele po o se comparera na fere. Moko na yoka ka soni po na yo moko. Ole yo ka soni menazo yo ke lo soni. Biloba loba yango te. Niveau na yo za ya Fabregas me Fabregas aleki yo po ye abeta générique kanga ya mado yo nano beti yango te. Ozana ba devoir ebele. Fabregas azo découvrir bamboka akena ko beta en Espagne. Yo nano te. Donc yo ozana nu fo yekola nano. Zala nano na ba zela tourna yo. Mais tourne ko zala pas parce que inos bipé. Azo nyato kaka seko nyata. To continue à faire rigoler les padres. Faire rigoler les padres. Copa Box Arena na lobaki yango ezoko annoncer. Na lobaki Copa Box Arena ezoko annoncer. Date mususu ya sika na lobaki quelques semaines. Nautaki kuna lobby avant match. Oui, ba confirmer biso. Ba confirmer biso. Na ba novembre déjà tozana billetterie na biso ya kofungoma ya calme. Ba Gaulois, ba Gauloise, ba Gladiator. Bozala déjà ya kosepela. Faire gola arrive avec force. Ezana biloko oye bomba ma système anima koko. Tokolobela yango kaka après. Tokolobela yango après. Soutien total à faire rigola. Soutien total à faire rigola. Kosa kosa nenga leka kokosa biso. Basal nyonso abetaka etondaka nango te mais okoyoka sold out. Bastade babetaki etondaka nango te okoyoka 80 000 places. Kosa kosa tomesana na yo tokotikaka yo te parce que miziki ti okoyoya. Ko ignorer eleki maloba na douleur. Bakobeta ba concert na bango bakouta ba poto bakokita mais biso toza kuna te.
etali biso te. Boya kobeta ba concert na bino, tozoko ignorer bino tout. Pona maloba na bino mabe, bosangana lisanga de gauche à droite, po boko isa faire egola le padre. Me biso, tozana bino mayele, me tozo kipe bino te, boko zwa kaka douleur.